pour bateau ba demain qui na si wana espace wana za ki somme comment 16,000 somme on a besoin somme kota la bileli bo ngasko eza ki fier pa na za ki nene kota la mwana mboka ndenga sale plus wana pour ezale ka atiki ba congolais donc kota la ezali Kofi abando se pa na faire bandaka et en même temps faire ayaki azuba tsembo fala yembaka tout ba yemba asangisi mo ba beto ngo dio ozomona atali tala ba conseil musu ya Kofi o mona ke vocal boy faire ayembi fala te fala mutabando banda fala yembi après que kemi ba zo miko ba pese faire l'année prochaine, l'exclusivité. Alobi la Kofi parce que Kofi aza viena mais stam alobi a fait eta alobi a fallu alobi a nande c'est que ba mutu bacha na ba oni bacha na se pour ça bacha na se mbelelo pe tout monde ata conseil moi des obétama donc c'est Rolanda m'a bien c'est que OK tu peux faire comprendre que non yemo aza musicien so azo combattre ba musicien c'est que azo boma ami azo mi boma yemoko vraiment eloko ebetami na kina mo solo ba ribarideza barideza non yomo za ici na ngote mais conseil bien reçu Antoine Tshisekedi so yembe la raison kuna ba yine na poto okende te obeta te donc ezaki voilà tout le monde qui va concert mingi ezaki raté même ba Koffi Olomide ba tsaki ba concert mais ba beta yango te to wuti ba JB ba Koffi ba Wera ba nini tout ça nani oyo zo mona ke non bana ba to ça la fierté pona ye mbote bande ko balandi ya émission na bino tokundela bosolo eza émission oyo esala makana kati ya Gemidor TV tokundela bosolo ezali émission oyo toponaki yango elongo na Papa Deyo Nzinga pona kosepelisa baimboka pona kosepelisa mboka Angola peuple na yango vraiment eza malamu mingi kosepelisa pe culture africaine nyonso oyo balingaka culture na biso kolobela musique kolobela art vraiment tokundela bosolo ezali émission oyo tolobela kaka vraiment ba vérité aba toninga makama ko finga te ko tola te tout ça soko yenango awa ekoleka te sauf kaka vérité za mabete lelo na sepela ki vraiment nazala ngai moko te nazala na confrère na ngai Rigene Penge ye boyebi mingi côté ya makametali politique mbelelo nalabaki yaka na to mekape ko solo la vraiment makambo yango ndeko Rigene Penge boni kimele wana ngai mulomba ba santé samba banzika nzamba mandika santé vraiment kitoko ndenge kaka ozomona nga na bato bazolanda biso na bidede santé vraiment kitoko babi mingi olobeleza te ya boloba to ezate ponza bazobate voilà vraiment soki tovani awawa eza kaka juste pona ba analyse tamulaye na poto concert ebandaki kobeta malisusu te et ba combattre bazwaki décision que non concert ko kobeta mate pona yo o monaki yango ndenge ezaki décision mo malamu bon pona nga na lelo ndenge tozomona réalité ndenge komi ba misena biso ba congolais donc événement na bango komi kobeta na poto voilà na tango ba diaspora ba boyaki to ba combattant ouais ba boyaki vraiment concert bet masute bango batalisa ki na kana bango ke ceux qui ba boyi ba mise ba beta eza cause ke bana na bango moni na momo za ba concert zo beta ma trop na poto bana ba koma kama loyenge ba couple donc ba pesa ki mo ba ni na bango bongo mais pesa ba raison na bango bongo mais kotala lelo na ndenge ba mise ba zone ba activité na bango tout le monde peut que oui mais c'est nous comme correct se retrouver parce que comme aka beti ba mo kanyaka ayena mpe ake sunga bande konebiso
na est. Mais ça wana vraiment na place oyo nyati wana que balobi que bana na bango, mais il y a des combattants mususu balobi que musique ko beta tepo parce que ba kotisa ki ba musicien na nzela ya politique tout le babo solo ne ko rigani penge ba kotisa ki ba musicien na nzela ya politique balobi que non politique ya mboka république démocratique ezo kene mabe, c'est pour cela yango wana musique ko beta masu na potote problème wana place wana soki na zone qui ezaki nini musicien ninga za bwazaka pona mutute musicien même ngayo na bobenga na fête na ndako na activité mabo ya koyemba ya kosala akoya koyemba to kani cacher to signer contrat et si la bête ya kay mais si ko comme problème nini ba combattant tant bazo mona ba musicien ba politicien bengi musicien ya oyembelanga tellement bino ba combattant bazo linga présidente bazo linga en place en place si ko tant yo oyembela ye ekembala moko mabe voilà maintenant c'est musicien ça musala na ceux qui ont ce contrat à yébeli mutute yébisa na vie fendene avu fendene loko wana esala ki pasi tamu mulayi ba décider que non ceux qui ont yembela par exemple na minute président place net Félix Antoine Tshisekedi so yembela ga so kuna ba yine na poto okende te obeta te donc ezaki voilà tout le monde qui va concert mingi ezaki raté même ba Koffi Olomide ba tsaki ba concert mais ba beta yango te ba wera son ba tsaki ba concert ba beta yango te berité wata ba tsaba concert voilà ba papa chéri ba concert ezaki annulé do ba combattant vraiment ba zaki déterminé concert e beta masu na poto te mais maintenant mbala moko boy tout le monde que non décision que chanter concert ezongi ko beta na poto na ebité est-ce que direction ya ba ya ba combattant ba solo laki po batika concert beta sous na poto ba wana eza peut-être ba réunion na bango ba salaka j'espère ba bongisa ki voilà ba tele pe ki oui ba na mboka ba vivaka kuna pe ba na Europe Amérique partout donc ce cas ezaki abetaka na Congo baza na famille en France ba na famille partout dans le monde ba na ba famille si ko tant ni boche bon limite banya ta likolo kuna te ba beta concert nde bande ko pesa pasi baza ba para batani saka bana donc yo moni que tant bon ba ofanda batali non mo pe esinga mo kolinga à part ça pe ezo sa culture na biso sima voilà au moins que des mata ba boyaki ba mise ba kende iso Europe te ba beta so concert na poto te so ko tali bien au raisonner bien aussi banalise bien au mona Nigeria et Mata qui m'a cassé comment le roi est dominé biso voilà Boisa ndenge mo comment le roi est dominé mais demande ça baza mais donc umba congolais na ngam na biso de moni makamoni surtout yango zone bango pe ba boketu na ba combattant mususu mikolo baza wana batali non il faut vraiment que zone sa makambo yo to lingisa ta moi nzoto sala bien donc moni que l'activité ya ba conseil zone na poto ba mise vraiment pour se retrouver pena libana mboko voilà ce que na lobi bongo parce que to uta comme na faire rigola a betaki kalamingi tiawa na ING Arena pardon ING Arena a ezana Bruxelles vraiment a betaki kuna ezalaki sheyu ne biso na portrait to lobaka na komona yo etake kutala keno faire rigola batu mingi bazaki na doute ya rotondisa salle munene ndenge wana il y a 15 000 places et voilà batu be bazaki na doute na yango mais etondi même na moko lekelinga na tala kena ba conseil to landa na katikati ya ba miseli bisoka ko ba beta kava na espace wana na espace mususu to mona ke be chèque ndenge salama en plus c'est comme c'est ma rideau oyo Nicolo eza so beta conseil il faut ba responsable à ça là ba bongisa déjà ba rideau akaki o ba monde déjà mo full mo mukiye dango ale ba sene balandi ba vidéo ba rideau pardon donc monique a fait étant 15 000 peut ba 15 000 années débordé qui a basé sur 15 000 pour combien de temps ba 16 000 pour bateau ba demain qui na si wana espace wana za qui somme comment 16 000 somme ngana biso somme kota la bileli bo ngasko eza ki fier pa na ngazaki nene kota la mwana mboka ndenga sale plus wana pour ezale ka atiki ba congolais ezaka ba congolais te donc ba français ba pays ne se za entouré wana na ba tout ba Amérique ba concert wana vraiment kota la concert vraiment 5 dans concert ici
Voilà, déjà, eza concert moko, resi biso tozalaka na parti prité, tozali bato koto yote, tozali pe bato koto yote, biso tozali c'est Papandi Sango. Donc mon Pandi Sango azalaka mutu ya koto yote, bapesaka biso pe mbongo te ya kolobela, Fere Gola, bapesaka biso pe mbongo te ya kolobela Fally Ipupa, to nzwa mbongo oyo pona kolobela Héritier Watanabe, to Lacoste ou bien Kofi Olomide. To papa chéri to zorambongo ya mutete Mopandi Sango azalaka au milieu des villages soki muta sali kamala muto lobaka no faire gola sali kamala soki be Fally Ipupa sali kamala côté ya ba warrior to ko sepela nango to lobaka no asali kamala et côté ya koyemba o mona ke onde nene te faire par nenga betaki batu baye côté ya koyemba sikoyo faire gola vraiment papa Hervé côté koyemba voilà même nga moko na la musique ni mingi te mais tant na yo ka même na zane na on les cas donc ayebe a chanter mo vraiment makasi kolo donc yo moni même biso na mboka kuzoba kolobela yo moni même batali banda ba miseli banda ba beta masolo na ye donc faire na musique to koyemba to voisin nango vraiment faut que ça rate moi mbale on a koyemba ayebi vraiment koyemba pe nzemo ne so yemba to landa ki biso nyos tout ouais donc otala batne bami kotisi na muzindo ya concert wana na so bato basambela boto bayembela nzambe wezala kitoko siko ngana mitunaka bato onyoso to mona la ba concert wana ondiye peka eza bango wana peka ke no so Héritier beti o mona ka les mêmes bato wana okuta bango so na concert Héritier mais oui o mona biso ko faire beti les mêmes bato wana siko ba fanatique pe mo ba yotsa biso la mri yango wana na lobi ba fanatique ba yotsa biso la mri na bango wa basali mais tant mo zo beta concert quelque part ba golo siko le usala nini ba wario ba ko ya ba koti batala ba filmer ba ina ba téléphone ba filmer tam so sheka moninga mais bobo sali ke place yo sombi wana so ko yaki na hote kuti mo za mi tam so mo za vi mais yo ndimi o sombi bi o koti tam koti wana o sa pe vidéo na yo so vidéo play to recite ya mutu wana ya musicien wana et ça so o bwaka donc yo pe o contribuer na plein wana na plein wana voilà mais 100% ba dominer za la kaka ba call place tout le monde a même na match peut-être Barcelone rolo mo kibeta na Real Madrid mais au mona Barça baza mukie na ngam na bango pour la nini bango nde bake na kabaninga mais so les a Real pa na ngambo au mona pe Barça bazo dominer donc les années mo pe no tout mona ki wana 100% ba bazara za ba golwa au mona ba golwa lelo sikoyo na kota la boye bato mingi bakota wana bayaka musique to so la makambo etali ya makambo ya bakombata to so la kyango aba lelo discipline oyo ba kombata bazwaka musique beta maisusu na potote sikoyo na ebite na bakombata na bato bakota na concert banani baleka na belé selo yo non population de legala bakombata bazana bango ka groupe moya bato basala déjà ni na bango ba créer bani na mpona ko sécuriser population bazakuna to ba Congolo bazakuna a cas de problème ba on de ba bimara ba défendre la communauté na bango ba belete voilà donc ba dominer ça ba fan ya net tout monde ya faire gola ba on ba dominer ki zo moni ke non ko bokecho ndika vali kimia po no ko bokecho na golo ba so ko tala ki même interview makambo bo ya concert Kofi Fabeta alors ben non via beta na ye légende bobo ya via za légende via atena se donc kota la bo atira pona Kofi te alors bela ki Kofi parce que Kofi aza vie na ye mais stango alobi ya ferité alobi ya falita alobi ya nande c'est que ba mutu bacha na ba oni bacha na se pour so bacha na se te mbele lope to moni ata concert mo tezo beta ma donc c'est on a bien c'est que OK tu peux via comprendre que non il est mo aza musicien so azo combattre ba musicien c'est que azo boma azo mi boma ye moko voilà aboti bana lobi bo yeba nani Kofi na do awe bele apacha Congo mwana yana Congo te mwana zaka kuna donc mon eke il faut que mes artistes ne biso libanda abeti bana pe ba yebi donc les gens doivent se tout le monde nani Maître Gims voilà Maître Gims tanga azat trop en France mais tanga kitarakini
tu mettre qui me semble ta place tel tu que dans tout ça tout à la même moi nada c'est ça voilà vraiment elo komoko ezo sala pe mbutu bato ba leli pona ajani de korigani penge bato ba leli pona ajani babi pa ya wera ajana rataki bi wana ezaki bena poto penda garder azate ajana rataki bisko bato bazelaki keno a récupérer bina ye o eza lokola faire gola nenga beti na ING arena eza lokola bato batake espoir ke pernati ajani yango wana bebe keno ajani na podium wana akozala mbe bamoni ajani te est-ce que na ebite ngana lobara mais JDT azalaki wana JDT azalaki bon o ngana lobara peut-être pour tous contre T pour T o ngana lobara peut-être azoki contre contre ta soit azalaki na ba problème mususu soit santé être contre temps ba bengi saki non faire attaquer non la programme ka yo yemba pas de contre temps azalaki na programme na programme yo na podium mais na yebite peut-être 12 ya bango wenge ezalaka chaque concert 12 ezalaka peut-être ba betie 12 ya cop na bango quand même 12 pour au moni baboya ki faire encore répéter sur buzo bana teke o ya sala pas ouais oye ba pesio micro sala vocal bo kite donc peut-être aya qui me va passer par test ndenge zalaka na répétition quoi bazo répéter boya voix de fonga marade batezo fonga marade bon ndeza bo mwana mai na place oya gafa ne salama rien malamu vananano oliana basharama ngongo efungwa na whisky na yo donc monika mona na ete ngongo efungwa manano mais félicitations na JDT ayebi vraiment kitoko vraiment na santaki vraiment azaka JDT na yo mais constamment on a sali ndeko rigeni penge constamment on a sali ba musicien o bazobeta lelo esala ndeko na biso fali pupa bazobeta to mona ba recite eza fier pour la République démocratique du Congo donc bazobeta bongo même ba Rika la douce maman sociale vraiment bazo sepela ba Patrick Kaluchi bazo sepela so il fallait pour azaro beta ba héritier watanabe bazobeta to mona ki ya beta ki ya Robino Mundibu aleka ki bato belé ba lobeso ba lobeso ngana go nako ko kendi direct pa na e ko talsa au monde tango bilis quoi ba mise congolais voilà ya ngana silisa na sisa place on azali siko ba miliciens na bango bazo bingisa ton bazoya lokola bazoya makasi koleka mukolo concert nete so sala pe constat wana donc ya zoya lokola yene mutu kolo azoya na décision voilà il organiser concert nete so sala pe analyse wana so ka ezala ngobongo te voilà tango so ya siko bongo ozobosa nake ezo kitsayo même na Bible pe ba lobi ke muto wa omi la kisaboe denza babukaka ezape na musique moninga abengi soto nini mais o ngana lo Robino Mundibu faire azobeta concert lelo oyebi programme yana très bien mais yo pe bondimi pe bocha concert na ngamu na bino yebisana est-ce que yo vraiment otondisa po batu po ba na Suisse batu ba na Irlande batu bazana na Lyon Marseille bakolongwa ba ki concert à faire changer programme bon na éviter place wana est-ce que faire attaquer programme na ya date wana les 7 avant to Mundibu mutachaki avant ou bien les mêmes jours à bimsinga na beta les 7 ko ngapa est-ce que général Rigen pour ceux qui attaquent na c'est ça pardon ceux qui attaquent and demain qui concerne ça attend même faire beta samedi yandima beta ta dimanche malgré fatigue moi ça attend sur population mais temba comment ba dinga musique makas ben ba concerne par rapport à échec au kunanga na salé to compléter na analyse bisone tozo sala émission awa bisone tozo sala émission awa na yo est-ce que ba chaîne mususo yo bazali awa na Angola na Luanda baza obligé de sala émission même jour na biso et je dépend na bango peut-être le baranza mais nous tamona kana micho pe ba ko za to bazo sala mais faire cause la obeta na ye ezo ko empêcher Robino Mundibu te pour y a tia conseil na ya beta eza ko empêcher te baza pe film morote bon wana to lo baba c'est normal hein c'est normal to mona yango fali mona ki mabe parce que au moni Europe eza lokwa biso na Afrique te Afrique conseil aux attentes sous na grand hôtel to na meeting wana voilà mais moko so le bi aoki no beta na matadi ban matadi ko longwa
alo baya concert na memili eza moi passe alo moi bumbasha concert na grand hôtel eza moi passe mais en Europe bana on a facilité on a mais tout ezali voilà métro ezali voilà bana facilité ya moyen de transport wana ya monique tout le big oui différence eza bon ceux ezaki nango ke na Afrique na Congo peut-être ikoza la bongo azobeta koto to bwando mona men na ba fikini wana o azobeta Olandi koto o azobeta na masina na municipal o abeta na stade donc son anandi bien pona yo ndenge papa Hervé ataki concert na date wana donc Robino Mundiba mona ide yake na muninga atina date wana donc akoya ko tata date elandi pour aibi que non muto yongane to na communauté moko voilà donc to la communauté moko natike abeta nanu ngana tia na date elandi po passer bato ba okota pa na ye lelo tant ba opema lobi roya pe pa na ngai voilà pona yo ezabongo parce que tout le monde a un peu fallu pour pas bêta na martyr et comme rappelle kamwana ndengwana il fallait la costa bêta na imika on a fait une bêta na martyr na imika na il fallait pour pas il fallait bêta na martyr la costa tira na imika et puis ça rend moto la costa ba pekista kay abeta la costa va bêta ce que joue faire azo bêta na martyr la costa bêta na municipal la masino bêta ville ba chef coutumier na ba tu palu o ba kota ba mama na banda ko kota ba pesa ba bien na maboko mais ni neto simba te pa ya Didier Lacoste ba ninga nyo so wenge to do mona que non ba héritier ba zo beta to mona quand même que non to bois que la mutu quand même ba flair ba zo repoussa na quand même ba faire rigola lelo ba faire rigola même mundele a décidé succès o faire azana lelo lobi azana ngol sauté voilà sixo o fali azana ngol lelo lobi azana sauté voilà ezandenge moko tant mwana ba tana la coste azo réunir za makas faire banda ko kanate fali kuta banda ko kanate mais babina ba nzembo ya la coste bina mama nzoto lo ko ane da somo na fête sur ezate ngala ba fête moto ke no lukango ya luka mama chéri balola moke bongo de ya sika tete na bisayo ezaka somo abeta musique black tea asala pe ba plein na tana yo wana mais lelo to ko ba ezaka négligence pe yo ke fanda trop na poto otiki ba musicien ba mo na Congo ba répétaka et puis ça ba musicien na ba olia nini bazana basi bazana bana da ba bloko ana siko sala nini ba oyo okata ki bien wana ba ko lo mo ko ba obenda ba mto ba misem su baza ba obenda ba keno laisser attendre la équipe mususu mon équipe wana za vraiment l'endurance c'était par rapport à équipe elekaki de mon mo cheki wana zalaga ezo ni saka même ba leader na ba mosi ozomo asa na va oyemba mais azozanga équipe pour abeta na ba ngo na terrain jouer abeta yemo te quoi quand ça libanda ba jouer dans ya pointer on a défense on a milieu on a attaque gardien na poto donc yes ko nyoso na apeda ba voilà to zokene na shit déjà parce que lelo to zalai ka répondre ça la analyse ya musique congolaise vraiment na ndengo talaka na musique ndeko to wuti ba JB ba Kofi ba Wera ba nini tout ça nani o yozo mona que non bana bato ça la fierté pour naie ndeko rigani penge nakoloba TV eza radio te kotala neti lelo na ngambo ya maison mère Weranson ye bana na ye nde bazo badominaka chaque année badominaka génération de sezo ya na sima kota JB to mona ye mwa muke ezalaki nani musicien nani manda chan mais faire Shaingenge défaut na ezala nini azaki pressé okende to pressé ensemble makam Shaingenge ba bete même lo mo na wera mais pourquoi yo kana te pourquoi betate nzembo ata muzana audio non ba musique vidéo te basana ba clip te Shaingenge azo joka déjà nzembo wana batila ya mona flash et ba DJ na yana azo pas ingénieur OK nango place à monde que oui place mo boya enfanda nini mo mabanga bataboka boka azo passer la flash
affaire na partenaire na ba ki musique ka ba ko mabanga na ba ko kabele mbongo ba sombela ye do eloko bomi moi carrière na linga fo ma mais le ki tsaki awana imagine ka wera andimi bo betine featuring après bo sali clip donc mais dans échec na clip wa likambo na zoloba je pense que mama bitanzinga akozala décider na likambo na zoloba OK bien mais faire déjà côté ya na maison mère faire déjà côté ya toujours à côté à quartier la terre na maison mère quartier la terre a dominé déjà parce que fallait a outil pas ya Kofi Kofi a déclaré déjà faire à moi na je pense que surtout to peser boy ça Kofi mutazo gagner non faire 100% ba bayibi ya au moins même concert à beta qui na stade de Martyrs ou même papa na ewe aleka ka lobine ne pour soutenir faire ya na bino yiwana asengi na bana maison mais nyo subaya ya au moins même ba musicien ya wenge bazaki bele sans ko na katwana na stade wana yo mona ba musicien même attendre de temps abeti na arena est-ce que yo moni ba musicien ya nini ya Kofi Bazawana ata asemo ya kabazate wera ndabi misabana na nyos mais ce que Kofi là on est à dire mais la faire parce que au moins na banini na Kofi au moins à reconnaître même pas que non kuto faire azali moi na maison mère auta pas ya wera Kofi aloba mo clair Kofi aloba mo clair lobinen bato ba meko bono faire yake pa bité faire yake pa na ngate ngande na lukaka faire ngande mutu na benga ka mwana wana na benge please na luki mwana wana vraiment na mwinga na zota mwana bushi na moi bokuluka mwana wana fera za mwana maison mais za mwana ya quartier la tête dans za mwana ya maison mais vraiment kotala Kofi pona nga na nga donc kotala ezali Kofi abando sepa na faire bandaka et en même temps faire yaki azuba tsembo fallait yembaka tout ba yemba asangisi mongo beto ngo dio ozomona atali tala ba conseil musu ya Kofi o mona ke vocal boy faire yembi fallait mutabando banda fallait yembi après que kimi ba zo miko ba pese faire so yembi Kofi asa na lingsi mutolele donc avec une famille il fait gola quelque part après pour ngana mona on dirait v à pédala pas parce que copain de pe mona lokola fali et a facilité facilité mais ba mona fali surtout mona o aza makilate mona peut-être au cadré au policier au l'accès nzela mona propreté mona o jouer na musique aye tala ba beta kitaba yemba ka vocal basala pour répétition ba mbiso sto yebi ba kenda tongo tabu ba ko banda 8 ti 29 22 bo voyage ba boki ba poto bo tamola Afrique mobimba mais ba l'action ba bina ka boy ba pa ba kenda na ngoboy ce total il fallait a rumele na pas Kofi Makas parce que ezani ayo ko les école de auto bien école ya formation tanga yebi a monde ka comprendre ba buka ka boy so ko studio baboka libanga boye bakenda na ngo boye nyoso nezali pas Kofi mais ce que tant commis contre papa au commis polo comme la qui sababu ko moko boye donc il faut pas chaud les musique non fallait pour partir au ça qui importance pas profiter je pense que autant à longwa qui reka la douce et makamona aloba qui nazana mise en disponibilité indéterminée donc alinga ko loba makambu ta profiter alinga pe ko chrétien profiter donc akenda ko sala makamuna ye etakene tout ça donc kimia wana oui naebi kimia falinde et sala que no Kofi mon lokole politesse so mwenenge za la sozo bala mwana muke a répondre yote na yo mukolo sala gena nazolo bano yo pona mona lokole comme falta de respect donc ça makambo ele ka entre onga na mona ele ka entre Fali na Kofi wana ça un problème moi à gravité ça peut-être ba rando mo boé mais à gravité pour otala tant Kofi la maman fallait yaka ay ba continuer na ndaba ba yamba ba solole ba ki bona éviter ya ba misi za la balali bolobi contrairement boye comme chose qui il faut signer ba dévier te do benga pour et ça le quoi na fadia na mino na za activité moi il faut na sala mais to préférer to benga nani
wera groupe baeti non to benga wera te donc non on a déjà une équipe de solo pe na wera faut bête pas d'absolu tala wa azape d'accord non na tana date wana na sana libre mais tout ça la ga mukanda papier contrat ndenge zalaka pour na confirmer que na date wana na bête to la muke na équipe nanga balobino wera te to benga sana pas to benga sa JB au moins de mamonde kenda ce que wera ta ma que JB que no bête à place wana alors ba le tricage ce qu'on a triqué. Voilà, merci beaucoup Ndeko Rikani Penge tokene mbango na régie parce que ingénieur do Bernardo atana sima ya caméra tokene mbango na régie pona tosenga toyo kananu totala nanu nini lekaki epaya papa Hervé bongo tozonga to mekampeko conclure tokene na Bruxelles rapidement parce que makambo tolobia wa ezotala pe concert wana ya papa Hervé mingi voilà régie. Donc Bazali na Ndomolino leader Ndombo Ndomole utakunati Ndomolino en tout cas vraiment en fait Lubika merci pour les États-Unis de l'animation. Oh,
On va
passe au repas à la marche à la l'after. Ah, il y a pardon, il m'a cassé la cuisine. T'es content de tes parents. Il est où Samson? Là, je suis avec nous. Je suis avec Némi, la maîtresse de sport, la maquilleuse. L'année prochaine, il y a une exclusivité. C'est ça tout fort. On est là. Une exclusivité. L'album est là. Grand concert. C'est la famille. Moi aujourd'hui, télécharger, écouter l'album, dans la militaire, avec nos collines. Ok, d'accord. Merci beaucoup Ndeko Rigen Penge omoni ba flash oyo rejeté libiso ndenge concert elekelaki vraiment mon compona papa Hervé au Salamalamu. Vraiment félicitations à papa Hervé. Ferregola concert réussi. Concert non vraiment réussi, vraiment bravo. Na bois que l'eau ba mille fleurs où ils sont fiers pour na biso ba congolais. Ils sont fiers du sous pour na équipe de Mobimba, pour bandana manager, pour na ba musicien na yo, pour so yo mo pour ça là. Quand même quand j'ai aimé noir. Tellement vraiment l'eau beta mi na ki na mo solo ba. Barideza, non, yo mo za ici na ngote mais concert bien reçu. Dans concert vraiment. Quand même j'ai aimé noir. Quand même j'ai aimé noir ba ken ba on y osté ba msu batika. Bon, wana tali équipe na rolo ba mais noir bien ça l'a été. Mais ba on y osté. Bien sûr, mais kotala concert ndenge betami et là ça que le la bazala qui déjà baza complet même ba msu batika. On dit baza ba on y osté. C'est qui va sélectionner équipe yo et beta ba on ba batika là ba biso to kende. Et là on appelle les batu mingi batu batikali mais concert ko on dirait bato batikali on est batu baté ba on du kate. Les ans pour se bang ça ba on ba ngate ba on ba on kana kata mouvement ya Ferregola et ça relève juste nani papa venir sélectionner qui bateau ya ko bebeta na bango donc on a même attends c'est ba wero ba jibe même faire na beta solo non au moins to sur contrat mo to ke beta tam sur na Kenya mais au moins na pas wera yo na ruraleki azo avion ki jibe na tika la passeport non visa na rien na tika le donc c'est comme ça voilà merci vraiment na ebikeno tozali na tamingite oyo tozali na yango ezali analyse plus yango toko banda kozala na yango soki likambo ya kolobela ezali na analyse plus to na banda kobengisa Ndeko Rigen Penge pona kosolola likambo oyo analyse plus ezali pona ba musicien nyonso héritier Werasone Ferregola Fally Ipupa soki musicien asali likambo malamu toko yangala Ndeko Rigen Penge pona ko solola pe ko talisa to pe ko lobela yango donc Ndeko Rigen Penge lilobano ya suka ezali nini pona to clôturer bon lilobano ya suka ezali ke ko lancer na ba musicien congolais nyonso
il faut que la ini tant moninga asale lo kaboye yo pe fanda landela benga moninga na téléphone koyeba concerne pose à la récit au salagi nini pour concerne kende boye vraiment bravo na fait Ebola to be chance na ba o batikale Paris to Europe ils ont déjà polélé wazana pour ça que beta concert organisé avec un manager ndenge zalaka au beta mayo donc vraiment bravo na papa Hervé pe na kopesa mbote na ngana ba poyanga na pesi mbote na Frank Ilonga Monsa Frank Ilonga na Mamilando babi nzaba makitakani na pesi bino mbote sika bizombino na pesi mbote na Maman Ngolo Riti Masiala Motema ya Genève mabanga mabe bampema bamondele manka Americo Star Suka les restes ana to bombi na bambote na Sebiko Sebonda Machine Cédric Mouyanga de loi comment déjà posté to pesi mbote na MK Boy Mandela Mwaka na pesi bambote na Timbene na pesi bambote na ngana Eva Kelendende donc monsieur comme Kimi vraiment bolim bisaboza et belé vraiment prochainement na otanga ba kombo na bino vraiment merci na lela bino ya trop vraiment voilà soki to bani malamu to soki saka malamu na bo sanité na pesi mbote na mon petit gad Nzambe ya bandika na ba Congo voilà cousin na ngai voilà cousin na ngai Nzambe bandika voilà to bandangi malamu to soki si malamu vraiment rapidement na kopesa bambote na ngai na Jérémy Pilar ya ba Jérémy balobi ozalaka na motema Jérémy Pilar pesa bambote na ngai na Fondé Junior na États-Unis dollar mputu bambote na ngai vraiment Fabrice Ngoma na Portugal Jojo Maleka na pesio bambote pourquoi pas Gelor Kula sokomoni Gelor Kula okomona Tito Munjiba sokomoni vraiment c'est que makamba ba tali ba sarkay banin tout ça kuna okuta Tito Munjiba pourquoi pas na pesa bambote na ngai na Freddy Lomams na pesio bambote JP Pembele na kati ya Wambo na ebigeno Wambo tokoyaka yango ida mfumu tozaka wana vraiment mon vieux chéri Kassa balobi azalaki na Bruxelles pemben place papa et vaza robeta yalinga vraiment ay mona ngoboye voilà elongona BBC Kassa maman na Iriana Kariele vraiment na pesibino ba mbote pourquoi pas na pesa mbote na trésor ngena mauya Esther Ngabadi na pesio ba mbote na pesa mbote na Nicolas Meta ya bazali ndula papa na minitoyo azana Portugal petit nanga figa balobi bendaka na Portugal rapidement voilà azana moi tour na France figa petit nanga figa azana moi tour na France apesi bambote nanga na Rika la douce mama sociale na pesi yo bambote vraiment placé oyo ezwami na sima caméra na ingénieur Don Bernardo va pesa mbote na notre secrétaire Isabelle Carolina pe na Papa Guillet Makambo voilà ce qu'on a besoin ya location ya biloko matériel vous en avez besoin location ya matériel osa la clip osa le on a contacter Gemidor ba matériel itali ya Kafu vous avez besoin ya trépied pour na Kosomba, vous avez besoin de caméra pour Kosomba, vous avez besoin de lumière, nion c'est tali que non, côté y a prise de vie, contacter Gemidor ma mère zawana, tokoye bisayo ndengeni tokoye kosala, vous avez besoin de micro ma camion so yebisa biso, batupe ya église bataba concert, vous avez besoin ya guitare, synthé, nion so za nango besoin Gemidor eza côté kayango, et là nion so nango besoin flash disque, carte mémoire ma camion so solo na biso ma camion kitoko, vous avez besoin de promotion, tout ça est la promotion. Yakato Solola, notre secrétaire Azana Caroline Isabelle Azana Toko Solola, et toi Baneni Rosela yo promotion. Pour la biso, lelo toloba que non, to Solola likam oyo likambo eza pona kaba musicien bazali bandate, même ba musicien bazana Luanda, ozana activité yebisa biso soro yebisa biso no benga ingénieur penge
tokomeka mpe kosola biso ozali aka mpona bato baza kosala mosala malamu soki osali mosala no malamu tokolobela yo voilà ndeti Ali Jabir basalaka misala na bango malamu bajaneli basala misala na bango malamu bafonde basala misala na bango malamu vraiment soki baactivité ezali tokozanga te nakolobela bino sans plus tarder bambote na ngai na MK Afande Chimadoda vraiment nazangi te nakoyebisa bino à la prochaine merci beaucoup bye bye